IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Message oyo nzamba pesi biso na écriture onkola pesaki et na vision nangai je vis quoi. J'étais en train de prier. À ma grande surprise, il y a un petit sommeil qui m'est arrivé. Étant pongi mokie waneye, étant pongi waneye, kolo azola kisanga namoni kiyungulu ya monene. Tamisage, namoni tamisage, Dieu me dit, regarde. Et quand Dieu m'a dit de regarder, j'ai vu comment le Seigneur était en train de tamiser les faux serviteurs. Namoni basali na nzambe ebele. Seigneur obokoye babona bilembo na bango. Namoni comment bazo tamiser nzamba bi 2022 oyezo banda. Kolo azoko tamiser ebele ya basali. Tamiser bela masali namoni liwa au milieu de pasteurs, kolo beza même na bana na nzambe misusu tango nazo mona yango na vision wana kolo beza na bana na nzambe misusu même ba baza na diaspora bozwa ta ya kolota malamu te pasteur o alandelaka yo wana bengaka ona prière ozwa ta ya kolota malamu te ba betisi bana na ngama baku ebele balandeli musala ya mbongo meko basali musala na ngalo lenge longo bantaga bi ngai nzambe nazoko esabi ebele basimbi bakisi ebele bakoti franc-maçonnerie ebele bakoti bandako nganga pona bakaptire kaka mitema ya bana na nzambe surtout bino baoboza na diaspora de nzambe koloba na ngabi ebele nazotamize bango abi 2022 oyo bomone ezokota vous allez remarquer ba problème ekoya ebele makasi natuni kolobi oyo nyonso bouti komona oyo covid-19 ezaka ka début ya commencement 2022 oh maman namoni eza plus pur namoni plus pur namoni pasi makasi le Seigneur va me montrer encore namonaki kiyungulu yango après na komona kikalungu ya monene na ikomona ba huile ezotoka na kati ya kikalungu yango na kati ya kikalungu mona zokomona babila nga regarde faux serviteur na otala namoni bazu bakalungu kikalungu wana bazo sala nini bazo kotisa basali na nzambe na kati na tuni nkolo pona nini abi non c'est leur rétribution baye ko memanga na kasho moko na ekomona na kasho yango je vis de pasteur en train de pleurer en train de demander que non Seigneur permettre ngana zonga lisusu na kende kolo ba vérité kolo abi non natikela ki bino ta grâce abi lokwa natikela ki bino ta grâce. Vous bafouez grâce nangai. Au lieu de sauver mon peuple, vous avez sauvé vos ventres. Au lieu de sauver mon peuple, vous avez détruit les peuples de Dieu. Comme ici, IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Partout dans le monde où vous entendez cette voix, que la grâce de Dieu soit votre partage ainsi que dans vos familles. C'est bien moi, votre humble serviteur, le voyant prophète David Capita. Ça fait presque plusieurs temps où le Seigneur nous avait plus donné l'accès de passer sur le média en train de propager le message parce que j'étais dans la forêt en train de chercher la face de l'Éternel. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné cette capacité. Il a dit le message que je vous ai montré quand tu étais en train de me chercher, c'est maintenant le temps que tu dois l'annoncer parce que à très bientôt, ça sera l'année prochaine, peuple de Dieu. J'aimerais avant toutefois de passer ces messages que nous puissions dire un grand merci à notre Seigneur Jésus. Père céleste, nous te bénissons, nous te disons un grand merci, que ta grâce soit notre partage. Et je laisse ce moment où tout le peuple de Dieu qui sont dans le monde en train d'écouter le message ou l'oracle de l'Éternel par la bouche de son serviteur, que ces messages apportent l'édification, que ces messages apportent la vie et que ces messages enlèvent les zones d'ombre, afin que les voiles soient tombés et que ton peuple puisse voir encore la réalité ou la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces messages accordent la vie. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Nzambe apambola bino nyonso bozolanda biso bisika nyonso bozali ezali ngai bongo mosali na Nzambe moto na Nzambe voyant David Kapita nazali na losambo makasi oyo nkolo akotisaki ngai pendant plusieurs mois et Nzambe alobaki na ngai alobi okoleka na émission moko te na télévision te ni na radio et pendant presque 8 mois Nzambe abombaki biso na koluka ye et nkolo alakisi nga makambo ebele oyo ezosalema awa na 2022 yango nalingi mwana na Nzambe nyonso bisiko zali obengi mama obengi papa obengi bana na bao bazali na ndako toyoka message toutefois avant de passer ces messages Dieu nous a donné cette écriture to fongoli ba Bible na biso na mukanda ya Matthieu chapitre 24 nazobanda na 24e verset nazobanda na chapitre 24 nazobanda na 4e verset. La Bible nous dit ceci. Je lis la parole au nom de Jésus. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et des bruits. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera, une nation se lèvera contre une autre nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura des divers liés de famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le début ou le commencement des douleurs. Ok, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Par rapport à message oyo Nzamba pesi biso na écriture onkola pesaki et na vision nangai je vis quoi? J'étais en train de prier. À ma grande surprise, il y a un petit sommeil qui m'est arrivé. Etango pongi mokie waneye, etango pongi waneye, kolo azola kisanga namoni kiyungulu ya monene. Tamisage, namoni tamisage. Dieu me dit, regarde. Et quand Dieu m'a dit de regarder, j'ai vu comment le Seigneur était en train de tamiser les faux serviteurs. Namoni basali na Nzambe ebele. Seigneur obokoye babona bilembo na bango. Namoni comment bazo tamiser. Nzamba bi 2022 oezo banda. Kolo azoko tamiser ebele ya basali. Tamiser bela masali namoni liwa au milieu de pasteurs. Namoni liwa au milieu de pasteurs. Kolo beza même na bana na Nzambe misusu. Tango nazo mona yango na vision na kolo beza na bana na Nzambe misusu. Même ba baza na diaspora. Bozwa ta ya kolota malamu te pasteur o alandela kayo wana benga ka ona prière. Bozwa ta ya kolota malamu te ba betisi bana na ngama baku ebele. Balandeli musala ya mbongo meko bobo basali musala na ngalo lenge longo bantabia bi ngai Nzambe. Nazoko esabi ebele basimbi bakisi ebele bakoti franc-maçonnerie ebele bakoti bandako nganga pona bakaptire kaka mitema ya bana na Nzambe surtout bino baoboza na diaspora de Nzambe koloba na ngabi ebele nazotamize bango abi 2022 oyo bomonezo kota vous allez remarquer ba problème ekoya ebele makasi natuni kolobi oyo nyonso bouti komona oyo COVID-19 ezaka ka début ya commencement 2022 oh maman namoni eza plus pur namoni plus pur namoni pasi makasi le Seigneur va me montrer encore namonaki
kiyungulu yango après na komona kikalungu ya monene na komona ba huile ezotoka na kati ya kikalungu yango na kati ya kikalungu yango nazokomona babinanga regard de faux serviteur na otala na moni bazwi bakamli kikalungu wana bazosala nini bazokotisa basali na nzambe na kati na tuni nkolo mpona nini abi non c'est leur rétribution baye komemanga na kasho moko naye komona na kasho yango je vis de pasteur en train de pleurer je vis de pasteur en train de pleurer en train de demander que non Seigneur permettre nga nazonga lisusu nakende koloba vérité kolo abi non natikelaki bino temps ya grâce abi lokwa natikelaki bino temps ya grâce. Bafoué grâce nangai. Au lieu de sauver mon peuple, vous avez sauvé vos ventres. Au lieu de sauver mon peuple, vous avez détruit les peuples de Dieu. Comme ici, bitala misusu, balexinga misusu. Na yekomona basel nzambe misusu, na yekomona vous allez m'excuser. Na moni ba sous-vêtement likolo mitu na bango. Vous allez m'excuser. Na moni ba sous-vêtement na deuxième cachot na kotaki. Na moni ba sous-vêtement na tuni nzambe pona bi oh, ezaba oyo bana nzambe bazoko yepa na bango na ba problème. Mais bango ba komisaki bango lokola basi na bango pona ko bénéficier na misolo na bango. Le Seigneur me dit abi loba na peuple na nga nyonso bazoko yoka partout dans le monde qui sont en train d'écouter. Et 2022 à cause que le mal est élevé beaucoup, le mal s'est beaucoup élevé. Abi moi le Seigneur, je vais commencer à frapper les bergers. Il me dit abi je frappe les bergers et les brebis vont disperser. Nazotu nanzambe pourquoi le Seigneur me dit abi bokomona nzala souffrance abi ekokota makasi na bavi ya bana nzabi même ba o namoni na ekomona c'est comme si na éclair moko ebetaki likolo et pendant que éclair wana ezobeta na ekomona trompette ezobeta tant trompette ezobeta je vis des gens namoni bato bazokima mbango donc bao baza na gauche baokima na droite bao na droite baokima na gauche donc il y avait tellement de troubles et na ekomona babana moko ya mikie et belé abi bana mikio na mona belabi omoni bato nyonso bazwaki tanko longola bazemi tala bango bazokima mena mona babana mikie bazolanda bango na sima na bana mikie bazolanda mais bana bakangi bango lokwa na ba chaîne bakangi bango na lokolo ya muto asoki tanko sala makambo wana ya kolongola ko sala ba avortement bakangi lokwa na lokolo bakangi lokwa chaîne na lokolo mais na la chaîne yango na sima na moni bana moye mutaki makutu mbangu ezaka bi regarde comment l'enlèvement tango ekoye belé na bato ba okendete na ekomona lisusu nini na ekomona pendant que na ekomona ba ekolakisa ngai babi tala et tango nazoluka na tala pour la troisième fois tango nazoluka na tala j'ai vu il y avait le feu qui descendait du ciel et pendant que le feu descendait du ciel j'ai vu les deux Congos na ekomona les deux Congos na emona bato bachima boko na mutu koloko toloba nanga bi omoni na pesa ki ngolu na bamboka o mibale mais bato oyo bamboka o bazwi temps ya ko respecter ngai nzambe te babangi ngai nzambe te basaleli ngai nzambe na superficiellement basaleli ngai nzambe superficiellement je vais commencer à frapper abi je commence à frapper et des serviteurs et des politiciens je commence à frapper et des serviteurs et des politiciens kola ekoloba na ngai abi ebele na bato baza na kati ya perdiction tango ekoki bobenga mosali na nzambe bobenga mosali na nzambe tozwa te ya kosambela tozonga na redressement parce que nzamba lobi na ngai 2022 eza année ya changement ya code mama yaka papa benga biso tozana année au 2022 eza année ya bouleversement pe ya changement de code nzamba ebisinga bi mutu nyonso mwana nzambe nyonso oyo alingi a vivre vie malamu na sena moi na mikolo oyo etikali na ye na sena moi andima changement ya code andima bouleversement des données na tuni nzambe changement ya code nini bouleversement de la vie benga biso na koyebisa yango eza secret o nzamba linga fongola bana na emisu enfin que bana na nzambe basala na perdiction te benga mosali na nzambe na plus 243 89 78 00019 plus 243 89 78 00019 maman omoni makambo nyonso bomoni kobanda covid-19 ebandi nkolo alobi na ngai eza nango kaka début ya commencement ya douleur abi 2022 okota
2022 ozokota ezana makambo ezozala plus pure koleka namoni ba organisations internationaux. J'ai vu les organisations internationaux namoni comment bazosangana nazotuna nzambe pona nini naye komona c'est comme si bakoma koluka ba diviser Afrique en deux nazuta kotuna nzambe Seigneur bisinga regarde namoni bazui mbeli ba luka ba diviser Afrique natwe kolo on va diviser Afrique comment abi non eza projet ba bongisa ki ba éliminer une grande partie de la population africaine. Mais quand il y a toi africain partout tu es dans le monde. Moi Nzambe, ezalozana continent nini, moi Nzambo zoyo kanga. Totelema to sambela. Ceux qui totelemi to resambela, kolo a telemi abia 2022 année à changement de code, puis année à renversement des données. Abeza année à changement de code, puis année à renversement des données. Okobenga musali Nzambe na numéro na pesibino. Na koyebiso c'est quoi changement de code, na koyebiso c'est quoi renversement des données. Kolo ebisinga ini. Alobina makomi bo tanga na matière. Makobo otanga na Matthieu et makobo otanga na Matthieu abi zwata ya ko méditer yango zwata ya ko méditer yango abi zwata ya ko méditer yango ebele batelemi lokola basali na nzambe bengi bango te basaleli libumu basaleli basi ay basaleli libumu na bango pe basaleli basi abi voilà pourquoi namoni liste molai na komona mosala nzambe moko mekola ebengi alakisi ngai boy na yebi pe ye na moni na mona kayepe na télévision na komona mosala nzambe aza envoyé à Satan. Mais c'est un prophète. Aza envoyé à Satan. Pourquoi? Diable a comme utilisé pour amener ma peuple de Dieu na perdition. Pour amener ma peuple de Dieu na perdition. Tant on a zoloba, moi je l'ai déjà rejeté il y a longtemps. Alexingabi oyo na boaka ye déjà uta kala na bekiri na bango. Mais si ko lokola lingi ko kende enfer ye mon côté. Ndako mo me ma peuple de Dieu na perdition ko me ma ko tolérer makambo mususu oyo libota na nzambe baloba non na kati na église buzo bezali mais Seigneur a ebisinga abi à bientôt vous allez voir la mort de ces prophètes 2022 oyo abi nzambe na lola zo telema kola zo châtier soki a bongoli motema te abi soki a bongoli motema te vous allez voir comment il va en finir. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Benga mosali na nzambe message est tellement monene, est tellement molai. Vu le temps et c'est les médias. Vie les temps benga mosali na nzambe mama na yaki ko mona lisusu na vision nanga nazomona makila esopanaki ezotambola mena kilikola makila ngona moni moto ezozikisa bato nazotuna nzambe pona nini alobi na ngai abi il y a un secret caché ona lakisi yo na likambo wana moto nyonso kobenga ofungola motema yebisa ye onga na lakisaki yo yebisa nga lakisaki yo parce que ebele na bato ba bebisi mosala nanga ebele na bato ba bebisi kombo nanga ebele na bebisi kombo nanga voilà pourquoi je vais verser les sons bi bato ba monaki les délige oyo peuple bazoko mituna bazo ba elekaki na terre abi makambo ezo ya oyo oyo na 2022 au bouleversement de données et changement de code oyo na 2022 babinanga peuple bako souffrir peuple bako lela nzala liwa makambo ebela bi même mutu nyoso o ayoka ki mongongo ya Noé et kakota ki na l'arche azalaki épargné moi peuple de Dieu partout tu me suis partout dans le monde appelle l'homme de Dieu votre humble serviteur le voyant prophète David Capita au plus 243 89 78 00019 obenginga na kopesa yo message oyo ndenge yango ezaleli penda malamu pour comprendre que 2022 yana lolenge otambola na nzambe pour être sauvé. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa grâce soit votre partage. Bisika ezali yo mama oyo ki message o papa oyo ki message o fongola kaka maboko na yo oyoki premier partie ya message ofongola maboko na yo mosali na nzambe asambela pona yo. Seigneur Dieu de grâce nabondeli pona papa nabondeli pona mama yaya leki mwana mukie mokolo o akoyoka message oyo toute personne qui écoutera ces messages que grâce na yo ezali kolo na ye. C'est vrai papa otelemi na kanda parce que la grâce a été foulée aux pieds. Mais Seigneur, nous te prions, tu es notre Dieu, tu es notre papa. Ozanzambe ya mawa, yokela libota na mawa. Peuple congolais nyonso bisika zwami, yokela mawa. Enfin que ngolu ezala partage na bango. Moto nyonso koyoka message o pe akososola yango pe akotia na misala.
Lola ezala favorable pour naïe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À ne pas oublier, Jésus revient bientôt. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.